milembo ebele awa na engomba mokonzi Kinshasa na commune ya Selembao ezalaki nde milelo be milelo mbula oyo ebetaki ebuki bandaku pe ba mur population balelaki intervention bakanivo oyo batongela bango ezali malamu te ezali kosopa mvula na quartier population bazali kolela intervention de intervention tolanda papa vous voulez ça jette parce na bango ata dibulu ezate biso abana atamana muke azamana muke atonga ndako na yeo ya bigila na ndako yi Ombote. Tokuti bino awali kamone komoni. Problème tozana na cellule. Problème tozana na cellule Kingu. Vraiment tozana passe. Ko quartier nyonso ya Kingu eza en danger. Danger ndeni mapango basala bakanga kanga babalabala et puis bati babalabala tutikala na yango baninga mususu pe ya batopango bamata mata lisusu likolo yango na sengi na burkumes esengela kozongisa salongo ndenge ezalaka kala to kala ezalaka chaque samedi tozaki kosala salongo mais sikoyo biso ba chef de cellule soko tozosala mobilisation ya salongo lokola eza prévu na bino bakonzo bozali liboso te bato balinga kosala basalongo te nina système mingi salongo ya samedi ezonga soki ezongi salongo ya samedi na kansi badeka ata ekosalama me ekosalama penda mingi te nde yango na sengi na gouvernement na burkumesi na biso ya commune ya Selembao asiste mingi makambo etali ya salongo yo liloba ndeko za boni komona badeka o mule salia liloba nanga eza boye quartier moko toza nango eza enclavé tozaka na banzela koleka te donc mutu na mutu asala déjà clôture na lopango na ye place oleka eza te baveni eza te nzela ezali te donc tokoma sikoyo kokotaka na kati ya mapango ya bato mpona koleka obima na balabala sikoyo bakolo mapango na mpe bakangikangi sikoyo bamapango na bango toza na nzela ya koleka te population belebele boye tokobimela wapi ya mibale balokalisation ya mai na bango basala na makadam prince nini terrasse oyo basala na prince kuna kote ya nini ya beye terrasse na basala ngo mabe sikoyo mai ezouta pigeon olieke ekota na baterrasse lokola terrasse eza bien te ezodeborde ezokokitela biso kote oyo na se donc kote oyo na se toza awa donc moyen kaka te so bosala effort te bokolela bibembe ebele kote oyo na se puiske toza awa donc moyen kutu te mpo mai bakangaka ngo te na minute oyo mai ezokobuka bamire ezokobuka bandaku donc moyen kaka te ndako mosusu eza quelque part amire ebuki heureusement ezalaki na mwa moi soki ezalaki ke na butu makasi ezalaki bato na sapongi nde libota na mobandi bakufi bango nyonso tu donc terrasse oyo eza kote abeyeye basala yango bien te mai ezouta pigeon nde yango ezoboma biso kote oyo na se érosion esalamaka a na se babengi bato ya afritek baye basali mosala basalaka esalamaki bien te baye kotika basote bake kosala mosala ya canalisation ya mai na niveau ya prince côté à station Shell mais côté on a se batika kaka ndenge wana depuis batika ngo ba mai oyo ezouta pigeon oyo ezobuka ezo continuer na libulu wana de libulu wana ezo continuer sous maman érosion mbote yo ekhango za boni papa komona ba dego mo le salia ngapela za mwana quartier tala ba dega ndenge salami to senga mais tout na société afite asalaka musala moko ya malonga te kute kozala malamu soki gouvernement akangi société nyonso wana boya musana za mabe ezali musala moko mabe tala musala salia ndenge buki ba mira batu mai na mai le kaka na terrasse te eko buka biso ba miri awa tala ba dentité to nango tala quartier ndenge bebi bona ngai gouvernement kanga na no société wana bato nyo société na boka bona prison biso to komi na face quartier za enclavé ndenge mama uti koloba wa banzela ko lekeza la kate batu ba komisa banzela e koma mapango moye biso to metana balabala ezala kate basi to za nango nde yango wana yozo lo banina bakonzi ba autorité bazolanda siko na lobi na bakonzi bakita sur le terrain balandela ndenge bango batrasaka ba quartier na kala ndenge batrasaka banzela bafongola banzela banzela ezali te banzela ko bimela biso tozala ngo te mutu nyonso za nzela akomisa ngo lopango na ye tokoko pesa exemple tozi oyo kuna nyonso zeki banzela me bakanga yango ekoma mapango biso moto bimatina balabala ezala kate il faut gouvernement aya baya kofongola banzela abanzela ezali te tokobimela wapi awo
okutana na sio aboyeza mujaji na seko suba na Messi